Merci beaucoup. Nous avons une opportunité. Il y a Kolanda Bisso, tout le monde précisément. Na commune ya Makala bana poto na minute oyo boyebi ke commune ya Makala ezali commune moko ekenda sango na minute oyo ekomi commune moko oyo vraiment balinga te atona mbongo na yo atona chombo na ya dega soko tambo na Makala na minute oyo ni kuluna ni mobulu alors bana poto ne bola na biso bongo tozami bongo précisément na commune ya Makala nayebi ke boza bongo na esengo ya kolanda bongo Pelo Pro TV eza dega pesaka bango bilengi ezali na manifestation ya Makala ya sika plus force du progrès pour soutenir toujours connexion mboka opération batia qui tient machette ezali occasion kosalaki na mama Gladys pour soutenir le président. Alors, pour le baki boye, ils ont un message, papa Etienne Tshisekedi a tiré la Rabisso. FC Rabisso, Nicolas Koya, IDPS, c'est qu'on a pouvoir. Les jeunes vont s'apprendre à charge, alors, tellement que moi, on a besoin de Moka, a eu pouvoir. Nous avons le pouvoir, à tirer Makala dans la zone rouge. Mais Bisso, pourquoi tu lis papa Bisso, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la pouvoir na ye, il y a soutenir la sécurité, force du progrès, Makala Bamoko. Plus Makala ya Sika. Tobi boye ba jeune baza ko déposer ma chaîne. On a pas comme ba du progrès, on a soutenir président na biso na pouvoir na ye, peut ko pesa ye deuxième mandat à 100% et longo na mama Gladys Luzolo Asbel Makala ya sika. Pona ko linga mboka na biso yango toza sima ya mukomesa na biso ya la police na biso pe moko na biso ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et le ministre de l'Affaires intérieures aza sima ya ko soutenir banana. Merci message. Les lots inde batozo mona ti yo pouvoir oyo ememio na Makala boyo simbi caméra pe ozo filmer bato. Yeba que za pouvoir eza effort ya force du progrès onga moko naza secrétaire général communal pour Makala Mobimba. Elongo na cordon Manix. OK? Tobundi makasi tinde otelemi tinde to koyamba bato to koyamba wa eza na d'abord premièrement eza effort auto sali ya force du progrès ozo pe mo courage na caméra wana ya bon en fait lelo tozana moi manif moko munene oyo eza organisé par mama Gladys Luzolo elongo na bayike mususu elongo pe na Asbel na ye y compris pe force du progrès yango na ndelelo to sali moi eloko poto batu ba mona ke vraiment réellement ya solo lelo caméra pe ekoti na Makala parce que caméra ekota suna Makala te lelo caméra ekoti na Makala lelo image eleki na Makala lelo pe na journaliste aza l'aise akobalu sa caméra na ya tali de gauche à droite eza ba effort au force du progrès to s'imposer na bana ba bando benga ba kuluna lelo na Makala wa na tombolo boka na likolo na Makala kuluna za sustain parce que oya botombola musapi na ye azwa makana minute nyonso wana eza la police te meza mbokasi ya force du progrès elongona cordon Manix et CG Patrick Kapongo na porte-parole Molobeli oyo aza en charge d'exploitation tozana bangono selongo je pense que tu appelles la commandant PM les restes de manifestations vont continuer toko le bébélé te force du progrès n'est pas à vendre force du progrès eza à côté kake. Merci. Voilà maman. En tout cas maman, Zama Sungaye, Bébiso a fait des hauts et des mamato. Azama là pour la maman, Ayo Sungabiso, ma maman, Nabiso la gêne, Naba Tata, ça mon père. Maman Zama Pamolaye, Akele Mikoso. Nous sommes ici pour ça. Ministre intérieur. Maman la biso, maman toilette de quoi ma femme de Luc. Moi c'est à sagesse. Moi c'est à biso na Makala oyo. Lelo qui maman toilette Makala oyo pour pouvoir. Maman tenait femme sage. Président Luc de femme. Ezaïe maman to Makala est bon.
Tanzila te. Là, c'est du côté de Kessa. Musique au ministre provincial de l'Intérieur. Monsieur le ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité et Justice. Excellence, l'étachement d'honneur de la police nationale congolaise, commissariat de Makala, est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de la réinsertion des bandits communaux appellément Kuruna. Je vous invite à passer le détachement en revue. Le grand détachement, le commissaire supérieur adjoint, Harry Nyamo. Alors sans plus tarder, j'aimerais d'abord donner la parole au bourgmestre, monsieur le maire de la commune de Makala, pour la bienvenue des Andéyéndé à Kosalem. Excellence, monsieur le ministre, distingués invités, à vos titres et qualités. Grande est notre joie, celle de vous accueillir dans notre municipalité et soyez le bienvenu. La commune de Makala qui vous accueille, Excellence, avait une mauvaise réputation sur le plan sécuritaire, mais avec l'accompagnement de notre hiérarchie, nous avons réussi à atténuer cette insécurité en bénéficiant du concours de la police
d'autres services de sécurité, sans oublier l'ONG Makala Yassika. Nous nous engageons à vous accompagner dans votre noble mission. Je vous remercie. Monsieur le ministre, quel est entre Mampang Nangé? Présidente du collectif Makala Yassika ONG Asbel. ONG Nabiso Ezali pour lutter contre l'insalubrité et la criminalité urbaine Oyo Tobengina Lingala Luna. Ezali Bate Fléau Oyo Ezope Bisa capitale et surtout commune Nabiso Oyo Toza Awa Namakala. Tozali Lelo Awa Pona pour soutenir vision. Il y a monsieur le ministre provincial de l'intérieur Gracien Tiakala Oyo na vision na ye eza na kin eboyi kuluna machek na se. Lelo tozali ko présenter ye bande ko na biso ya bakuluna oyo bakoyi kuluna baye pona kotika machek na se volontaire. Pona bazala utile na kati ya société. Merci la ministre Nandenge a disposé ton na ye lelo pona koya na kati ya commune ya biso ya Makala. Merci. Ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité et Justice, à Ville Kinshasa. D'ailleurs, nous avons Makala, na Congo, et Gentini Mobila Baka, gouverneur de province. Qui les autres Tungisama, Alikabo Moko, Alikamba Motuya, ou les autres Tungisama Moko Zamboka, Fachi Beton, les Alikambo, le phénomène Kuruna. Kuruna ou les autres Boma. Kuruna wezo yiba, kuruna wezo bebisa kimia na biso toyeba na Kinshasa. Na yango Mokontamboka Félix Antoine Tshisekedi apesaki ba instruction na Gentini Ngobila. Ayebisaki siliselanga kuruna oyo. Luka solution pour la phénomène kuruna. Na yango erbanonaki biso tolobi il faut lancer le mouvement Yassika. Tu lances qui campagne de Bengami, Machek Nassé, qui ne voulait pas. L'Ikanisi, ya Machek Nassé Zanini. Boule, ya Machek Nassé Zanini. Les hommes Kotissa, les leaders d'opinion Nyos, les partis prenantes Nyos, aux à la pasteur, aux à la musicien, aux à la bourgmestre. Tout si mal à ma bogo, tout au bout de l'Ikambo. Les ala fondement, il y a Motuya, il y a dénoncer. Petit Méligue, et Belé Tobanga dénoncer Kuruna. Il va falloir,
pour dénoncer le phénomène pour permettre à la service de sécurité de zone de crime à Kinshasa. Il faut qu'on dénonce. Moi, avant dans le coin, à Kalarabatou. Petit mot à boulot, dans le Katarabatou. Il faut qu'on dénonce. La stade, on a sait à biso ma parent, bino ma parent makala. Dans ce qui est bon, on a tout tamoy ma commune est belé. Tout ça, ça peut être résultat. Tout tamoy na mama sina, tout tamoy na mama tete, tout tamoy na malingola, tout tamoy na pas est belé. Bana na biso tout ça, mais sous tout ça, on a travail salubrité à la commune. On a des gentils qui ont été gouverneur de province, a soumis par la makala na balabala. Bon côté. Il faut laisser ma makala toté. Balabala on aussi un peu nettoyer rango. Ba kombola rango. Tous en a brigade à salubrité na commune. Là on a pensé une instruction à bourgmestre que nambu ya bana il faut la chaba on a brigade à salubrité commune sous coordination il y a ONG il y a Maman Gladys. Ya bibale misusu oyo bazana makasi ya boloko na mosala. Kala ndenge totindi baninga misusu bango pe totina bango misusu baye ko na musala menuiserie o basa makasi baye ko na musala ya mécanique na musala ya plomberie na lero tous en fiers ya royaume sabino que plus de 70 jeunes récupérés à travers la ville de Kinshasa ont appris un métier et c'est une fierté pour nous Kinois. Tous en moins 5 on peut tous on a des balles en haut tout le monde il va on a balabala. Moi, je suis capable de robinet sur les deux minutes. Parce que moi, je suis plombier. Moi, je suis capable de lancer la messe pour moi, je suis menuisier. Moi, je suis capable de lancer la mécanique pour moi, je suis mécanicien. Et donc, je veux demander à ce qu'à travers l'ONG, il y a Maman Gladys, il fournir une liste exhaustive. Il y a des jeunes qui ont sengi, bango moko bandimi batika pour poser un acte criminel. Nous sous quand on est dans le baki, on va dans la brigade de salubrité commune. Nous sous on va reconnaître la travaux pour y aller misala. On va petit on va sur un bino. On va voir les sasa. On va la somme de la banque. Si vous voyez un aboula au coin là-bas, on va tuer le nene bozaboui. On peut s'asseoir là-bas, on va tirer le cop. Et donc, tu vas m'abou. Si on va lier au raté, tu vas m'abou, on peut te vider. Si on va m'abou, il y a un poil. Et tu vas lier le lot, tu vas zoner le cop, tu vas y débiner. Merci à vous. Merci. Il y a application, il y a ma couche sociale, il y a ma leader d'opinion, ils sont tout pour la main de ma tête. Au bout de la main, il y a des dingo. Comment t'es? Tu vas que Banda les a ouïs. Comment t'es? Ma cala pèse ma leader dans mon. Maman Gladys c'est là sur Bibiso. Mais dans mon qui vous allez ingrater. Dans un peu dans le lait qui n'a pas palais. Japonais ma sengo. Maman Gladys, c'est pas un assassin. La vie est tout pour pas. Donc il va déjà.
Makala boyi. Makala boyi. Makala boyi. Makala boyi. Makala boyi. Andenge opesina maloba. Nazali reconnaissant devant mokonzi ya sécurité ya ville ya Kinshasa. Na PCP merci. La autorité na biso ya Makala. Papa bourgmestre na adjoint na ye. Na musala bozo sala. Na ba commandant la biso ya sécurité ya Makala. Pe ba chef du quartier na PCP merci na musala bozo sala. O bozo compagnie biso na likambo etali kuluna. Monsieur Excellence, ligne des alliés à Kolobezate, Kimia. Merci, Excellence, Léo, Oina Makala, Eza, na 18 quartiers. Soki, te remercier, Bande Konabiso, la force du progrès, Tozala Benga, Topesi, Bande la force du progrès, merci. On met à ma place, la force du progrès, merci. Excellence. Biso bana Makala na telemi awa pona kosenga yo. Biso bana Makala toyebi ndenge toyambaka bato. Activité ya lelo tosepeli na mama Gladys Denga Salisi. Mais Makala lokola eza na 18 quartiers pona biso ba quartier nyonso eza représenté te. Tokosenga na yo à la prochaine activité, tout s'organiser bien, prise en impact. Parce que commune à Makala, et ça commune Moko, et ça centre. Makala, l'ingé Zaboui, tout la posa, deuxième fois Mogoya, Batuba Banda Awa, Atati, la Kianjakuna, tout la Kisayo, force et jeunesse de Makala. Parce que Makambo Zosala, ils sont assurés. Président Nabiso, Fatima! 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 Merci. Et chanson Yabana Oyo, Andimi Lelo, Koboya. Aussi ma machette, au baboyi, aussi ma désordre, au sein de Makala, Andimi, Batikato, Basseri. Série A, c'est série. Voilà. Déposez la cérémonie. Merci. Donnez ça l'échec. Déposez, merci.
Kadogo. Grâce Sakala, leader. Merci. Monsieur le ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité et Justice, Excellence. Ainsi prend fait la semaine de séjour. À vos ordres. Bon, on appelle c'est merci parce qu'il y a nous terrain, tout la confiance. Merci de l'invitation. Merci pour la maca, parce que la commune Oyo, tiens, on nous savait. Ils sont tous les leaders d'opinion, tous les ONG pour la développer la commune et puis pour la lutter contre la macambo dans le coin de la commune. On a repris ça par la missale et puis pour la Sabaroni, bon, on a lancé un message de ma maman qui est tout encadré par la malamou. Bala baso ngalantela ba babunga ki baso ngalantela parce que la porte ya prison est appelée même si on corrompt la magistrat cette fois-ci est impossible. Papa bio on va se mettre sur les gens dans ciment biso ça la mélanger. Faisait les choses autrement. Biso toza makala toza makamna ndenge na biso. C'est-à-dire biso toza na sima na yo papa Fati Béton. C'est que bino boza sima maman Antoinette. Antoinette Lokoma. Toza na sima na ye. Biso na makala tolingi changement. C'est-à-dire que maman na biso azo sala Antoinette Lokoma. Femme sage. Président de Ligue de Fédération de jeunes femmes. C'est le maman Antoinette, la lumière ya makala. Allez, tombola, va t'attendre. Bola mo salaka. Maman ya bima. Na lobengo. Kwanzela yero.
opération machette na se bilombo bomoni ba image ndenge nini bakuluna ya makala basalaka mabe na butu ozozonga na air tardif boye bakroise yo ozonga na couple boye bakroise yo mais na minute oyo na makala opération machette na se bana poto na minute oyo soki opengi bandeko na makala okozwa information nazopesa yo ministre na biso ya justice ya provincial azalaki wana mama nto député munene ya bana makala bazotiela motema lumière ya bana makala mama nto minga koloba ezali kasi bozo ba image oyo bomona ndenge nini ministre ya justice provincial azali kotambola na commune ya makala makele pa bakama ele na nsima ya baje dipogré mama Gladys na minute oyo dipogré nde basimbaki bongo institut ya sécurité ya ministre ya provincial ya justice mama Gladys mpe azalaki wana na fondation na ye basangani na dipogré na minute oyo makala opération machette na se minga koloba ezali kasi Fachi Beto Chile Chelou tobiki na makala tokozwa nzela ya blagi te kaka nde bomoni ministre atamboli boye na nzela oyo c'est-à-dire kala mingi te nzela ezolanda nzela vraiment ezolanda minga koloba ezali kasi force du progrès bazwa mayele na nsima ya baje mpe le Pro TV lakisa bango bamona vraiment ke te force du progrès bazo soutenir Papa Beton Chile Chelou minga koloba ezali bazwa mayele na nsima ya baje bazwa mayele na nsima ya baje bourgmestre mpe ya makala azalaki wana binomo bozomona malgré vie ça comme vie mais batambusi ye pena banda kuna tikuna banda mawanga tiki kwiti mpona koexplike bien na bazolanda biso le révérend Boulenga Papi Kizaza le révérend Papi Boulenga Kizaza Alino Kizaza azotala biso na minute oyo vie na ngai Alino eza dega minga koloba ezali kasi mpe le Pro TV baza toujours nsima ya dipogré mpona kosoutenir misala ya Fachi Beton Chile Chelou beton na minute oyo na makala balinga te opération machette na se kokosela bana bato makambo lisusu te bikangakanga esili na makala na minute oyo opération machette na se naloba lisusu nini bana poto bana Braza bana Angola na minute oyo mbanga ya danger na makala binomo bomoni bamama basololi na mokonzi bamama basololi vraiment babi basepeli mpe le Pro TV azalaki wana na descente kasi minga koloba ezali cordon na ngai manix ya makala 2 bomoko force du progrès toza wana mpona kopesa Fachi Beton Chile Chelou maboko mpe le Pro TV